Voilà. Bonjour, Balandignon. Il y a BBC Mpo TV, bonjour Nabino, bonsoir. Et si que les bino partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, ça va. On toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner. Et que ça, là, vraiment, biso bien, makasi. Voilà. La grande famille, les autres vendredi, maman bébé ça la vendredi te oui. Circonstance moko et sali que non, les deux nazala nandaku et koufelité que non nazala toujours na attitude, il y a prière mais donc il y a prière à pourquoi voilà. La grande famille, je crois d'autres aussi ça filme nabiso il y a traumatisme. Film nabiso il y a traumatisme et si là qui déjà lobby na 13e épisode et je crois dans ça qui déjà résumé dans lobby il y a koloba que non tout était bien fini, c'est-à-dire que non to banda qui filme nabiso il y a traumatisme bien peut aussi ça qui en gros bien mutu attirer les sons parce que tu as dit que non la belle vie télévision c'est toujours leçon il y a morale éducation belle vie télévision voilà affiche déjà ya film mususu oyo tokobanda na zigouillère soki zigounini poutine de l'écriture biso penza tozozo donc poutine azozongisa biso na badictionnaire bota à niveau bazozongisa biso na badictionnaire poutine voilà. Alors, ezalaki bien, traumatisme elekaki bien, esilaki bien, mutu attirer les sons na ye, oyo azalaki ke non na mutema mabe na filme wana atraumatizaki bandeko na ye na kati ya filme, retombe na ye ezalaki tomonaki biso nyonso, bato ya mabe, bagesho, bakarine ya mado, bango nyonso wana bazwaki ba retombe na bango na ki mutema mabe na bango. Voilà, sort la grande famille, message, mutu moko abeta qui porte, voilà. Yeah, c'est au moins ça. Bandeko biso nyonso toyebi ke non lobi eza le 12 ozala anniversaire ya Poutine de l'écriture. Alors nasengaki ba vidéo naza soki na 3 4 soki 5 boui. Donc il faut balancer 3 4 TV ya belle vie bandeko bolandaka mama BBC mais pour na sala kaka moi vidéo et ça les problèmes. Alors c'est au moins ça bandeko. Ngena sula na bino. C'est-à-dire que non nzambe oyo tozosambela azaka nzambe oyo asalaka confusion na ka ya baini nzambe soki ozosambela nzambe eke ozotambola na crainte na ye ata bitumba ye ndenge nini nzambe abundelaka kaka mutu na ye. Je crois booti komona mwa video ya ndambo wana nautaki kocha wana. C'est-à-dire que non bino nyonso boyebi audio oyo ebimaka awa ya koloba ke belle vie ntango akendaka na bafete ya bato na bamariage na bafete ya bato akendaka asengaka azalaka na basache azwaka bamikuwa et voilà. Je crois tosalelaka yango vraiment analyse te parce que ezalaka audio moko batravaillaka yango kaka mpo basalir belle vie. Je crois boyebi lisolo wana bandeko boyemi nano bopartage topesaka nzambe merci tozongisa lokumu epa nzambe parce que notre Dieu alobi ke non na circonstance nyonso toyeba toujours kozongisa matondi epai na ye topesi nzambe merci ya koloba ke non eza na ndeko moko bozoyeba na mariage ya popine mutu oyo service traiteur oyo eserviraki na mariage coutumier na mariage na ye religieux bandeko makambu ebimi ya koloba ke bakendaki kosolola na mutu wana ya service traiteur soit disant que non asa boyoka bino moko non boyoka mais mokili eza mabe topesaka nzambe merci ya koloba ke non makambo ekomi kobima tokoyeba banani baza bato mabe bolanda mwa mobali osalela ngai voice tofuta yo mbongo oloba ke non mama belvi apesaki yo mbongo olokotela na biloko nyonso to ezalaki wana ya fete badesho bakaki omemela ye mama ya wapi aza na tikala yokabilanga ata difra na ete siko na oluka na yo kosa makambo na komboni par rapport ya kwa yaya nga na chrétien nga na ngunza okomprendre nga bapopola nga na kombo trapela rouge kaka soumet na okokosa jamais likambo na komba mutu na osala mo te
toana wedemande basumba mona réputation mosuni komisa na kokosila bato bamakambo bapesa bino bambongo ezambana bino liboso mpe ya suka bobenganga bokwebisanga na kosa makambo ezambana te bandeko bozolanda mwana mobali oyo aza acteur ajouaka na groupe Simba et puis abandaki ko travailler pe na nani na Jérémy Chabani na zolo bango parce que boyebi ye elongi na ye yango wana totie wana na mariage ya Popine ye azalaka na musala na ye ya service traiteur babengi ye bakopere na ye bapesa ye mbongo asala audio ya koloba que Belle-Vie apesaki ye mbongo ya koloba que azwela ye bamikuwa nyonso etikalaki na feti bandeko na bangi nzambe nasambelaka nzambe mais nazo continuer toujours na kobanga ye na kotosa ye. Vous savez pourquoi? Yango ebimi moi mobali alobi nini alobi très bien na période de mariage à Popine mais sa Popine elle est na mois passé nzoka ba kendaki ko vérifier ba ke kotala nani aza na service traiteur bon na niveau ya sorcellerie bon na niveau ya déstabilisation attaque no bolobi que non eza déjà moment ya déstabilisation mais nzambe pas telemaka déstabilisation wana ezala pe na niveau moko ya mutema moko boyekeno ou encore ya makambo bozo bimisa ezala ya solo so eza makambo ya lokuta notre Dieu se lève toujours. C'est-à-dire que non moi mobali oyo lokola iye aza na service traiteur na ye bake ba coopérer na ye babengi balobi keno ba pese mbongo asala audio wana aloba nini aloba keno Belle-Vie apesaki ye mbongo po azwela ye bamikuwa nyonso ezaki na feti tango bato baliaka bandeka bango babimisaki audio ya koloba keno Belle-Vie azwaka mikuwa bandeko totambola na kobanga nzambe réputation basomba yango te. Maintenant le monsieur a boyi na ye nde aye siko ko bimisa aye ko dévoiler. Est-ce que bozo ko kamakama nga mama bébé c'est nazo trembler atata on a émission nazo trembler na bangi mokili. Na bangi mokili. Bolanda. osalela ngai voice tofuta yo mbongo olobaki no mama Belle-Vie apesaki yo mbongo olokotele babiloko nyonso mpe ezalaki wana ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi ye alobi ya wapi yake Belle-Vie apesaki ye mbongo te bango nde bapropose ye asala audio aloba que Belle-Vie apesaki ye mbongo pa zwela ye mikuwa yangani aboyi Belle-Vie apesinga mbongo te nakini kosala audio ya bongo pona nini Belle-Vie apesinga mbongo te po na zwele mikuwa na mona ki peteke non na yebi nanga kutu lisolo wana te siko bino bozo pesanga kopo wana nakini ko bebisa réputation ya mutu je suis chrétien bozo lande bandeko toza awa osalela ngai voice tofuta yo mbongo olobaki no mama Belle-Vie apesaki yo mbongo olokotele babiloko nyonso mpe ezalaki wana ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi ya wapi aza natikala kokabela ngata 10 francs na ye te Belle-Vie atikala kokabela ye 10 francs na ye te ah nzambe merci. On connaît au cours de la par rapport à quoi il y a un chrétien makambo bapesa bino bambongo ezambana bino liboso mpe ya suka bobenganga bokwebisanga na kosa makambo ezambana bino liboso mpe ya suka bokeba ezambana bino liboso mpe ya suka naosala mosala na ngai olamba oyo natangila na classe et puis grâce à Dieu n'a gagné un contrat et grâce à Nzambe et puis je voyage pour ça je voyage pour ça si vous avez un problème dans mon tout cas par contre vous se rendre compte de la ligne na bino pour kabona mutu ndenge kimia te kabona pena mutu ndenge kimia potiki ba vivre na ndenge na ya gabia lobango déjà awa mutu mutasa chaîne na asama na ndenge na yi ya gabia lobango tika mutu fana kimia yango place mutu moko kaka zanga na ndeko na
bandeko nalobaki yango lobi na butu. Nalobaki yango lobi na émission na nga moko lobi nalobaki ke non. Boki ozala peut-être bosala plan moko boya kosala mutu mabe. Mutu moko kaka. Azanga ati. Ele mutu wana nde nzambe. Boyo ka ndenge mwa mobali alobi. La grande famille, bo aimer beau partager. Bo aimer beau partager parce que oeza likambu bandiko bo partager ngo parce que bato ebele batikala na équivoque koloba ke non belle vie tango kenaka na ba feti azwaka mikuwa o etikalaka. Ça n'a pas de sens. Mikuwa ne etikalaka osana ngo nini? Belle vie azala ba mwana ndaku na lupango ne, je ne pas. Attention que azala ba mbwa. Mutu loko belle vie soki azala ba mwana ndaku na ye. Ayebi ke no mbwa aliaka okende ye moko na boucherie. Yekuta azana restaurant. Il fallait donc réfléchir ya koloba ke no belle vie azape na restaurant. Bato bayaka kolia na restaurant na ye. Mikuwa ne etikalaka te. Mikuwa kuna bato bayaka kolia na restaurant mikuwa etikalaka te. Belle vie ne mutu azorango. Soki ezaki ata peut-être bato à restaurant de bazolo bango peut-être lingo meka ta sens. Tala kutu nazo se rappeler siko ya koloba keno parce que na matière ango tango ekotaka ya audio tango emimaka wana ba yebisa biso keno to toucher ango te parce que ça qui déjà keno audio moko monter. Botala siko secret oyo ndenge ya kabaka ta ebimi ya koloba keno mutu oyo garçon oyo azana service traiteur ajouaka na groupe Simba azalaka pe ko jouer na Jérémy Chabani ba bebana. Je cite les noms. Je cite les noms. Je crois dernièrement na uta ikoye bisabino ke non. Jérémy ndaza mutu o basi ba placer pour na ko sala boye pour na déstabilisation ya belle vie. Mais nzambaza. Le monsieur a bien dit, au fongoli chaîne na yo, évoluer na ndenge na yo bien. Ce qui bobé tout le monde a pe place nini o belle vie a sali pe mabete. Parce que belle vie a fongoli la mutema. Ce qu'il est aujourd'hui c'est belle vie. Biso no stoye billet c'est belle vie. Si ko chaîne na yo zo linga ko évoluer na je ne sais pas ça c'est quoi eza nini bandeko. Les garçons o bandeko azalaka na groupe Simba abandeki pe ko travailler na Jérémy. Si ko ba solo la reso na Jérémy te ba bebana na Jérémy. Si ko botala makambo mine na eko bimisa awa tokotanga kombo nani. Tokotanga kombo nani. Donc ba profiter bazotala ba moni manani mariage ya popine eza ba luki nana za na service traiteur ba ke na service traiteur ba moni ba tindelier ba ebise ke no ba sengi ba lobi ke non to ko peso mbongo yo salela biso audio loba ke non na mariage ya popine ngane na saki service traiteur belle vie apesa ki ngambongo po na zwele ba mikuwa nyonso etikalaka nzambe atikali nzambe botala siko mutu a service traiteur tala makambo abimisi oyo bandeko bino bomona ngo kaka ezabu mais pona nga soki ezanga belle vie na bakini wana je dois arrêter même la personne oya benga ki garçon oya service traiteur ko benga epe ko kangisa ye franchement bozo mona kuna batu bazokufa bozo mona kuna batu baolia bazo kutana na ba situation mabe. Donc, bon salir kaka réputation ya mutu. Na ebisaki bino, je crois na émission na nga lobi encore ya na répétera toujours na lobi ke non. Soki bino bolingi belle vite. Mais bokanga bifunda na bino bozala na kwa na bino botika ye moko pa lobaki yango. Na makolonie poussière, na mabe na ye, na kozanga kolata, na makambu nyonso ya mabe o bozo pakola ye. Ami vandeli na kwa na ye botika ye. Pourquoi bozo linga mokili mobimba na ye? Ata boko sala ba campagne ndenge nyonso mokili inaye bandeko mibale misatu ba ozanga te na moko kutu pe akosunga ya ko protéger akoloba ke non mama kuna ozotambeleza bien te ke ba kuna eza mabe le monsieur ye oyo na minute oyo na ba fête ya ba artiste comédien chance pe belle vie ali akalisute to bande ko vérifier net ba biso to bande ko tala penza na fête tozo tala ezala ya siana to tala belle vie ali akité. Je dis merci à Dieu pour ça. La grande famille, bon aimer, beau partager. Bon aimer vraiment, beau partager. Ces messieurs, à solo la sous na Jérémy. Il fit. Abano travailler pe na Jérémy to éviter pourquoi babé bana. Pour abima pe nenga abimi bou. Proposition o ba pesa ki est. Aboya ki alobi que non je suis chrétien. Bozo mona muto mayele. Muto mayele alobi musala na ngo nazo sala. Na futela ngo classe na tangela ngo classe. Na voyage kapona yango. Mais na koki ko bebisa image na ngate.
na likambo ya lokuta. Bomona sali nini? Aza na vision ya aigle. Ya koloba tangu bapesi nga mbongo te. Musala na nga na futela yango classe. Nga moko na lingi na miloka na musala na nga ya kosala audio moko ya lokuta na déstabiliser mutu. Na salir mutu. Ba retomber na kozongela na sens que non atali musala na ye. Nani akobenge su na musala na yana service traiteur. Ya ba mutu na service traiteur azala kaboy. Abimisaka ba audio azala kaboy. Bomoni mutu amayele. Yango na lobaka keno mutu soko zolinga kosala eloko amabe. Tala nanu kota na paramètre. Kota na paramètre tala na kati ya paramètre papa retomber aux anines. Mutu amayele ye o ngala lingaka na vie na nga kozana batu moko ba o réfléchir boye. O fongoli chaîne na yo mais ozolinga o déstabiliser chaîne na muninga. Po na yo yebi ke no tango nazo déstabiliser kuna po nga kote non retomber zanga ate. Retomber zanga ate. Retomber zanga ate. Toloka. Bandeko bayebisi ye boy salela biso audio tokopesa mbongo loba na kati ya audio wana ya koloba keno na mariage ya popine ngai nde nasalaki service traiteur Bellevie apesaki nga mbongo na kwe alobi nazwela ye ba mikuwa nyonso etikalaki na feti nazwela yango basengi ye asala bongo botala niveau yango soki bokoti na chaîne na biso bandeko biso ba communicateur ya ba communicatrice ya Bellevie bo mona keno lisolo na tango ebimaki je crois nga na etika pona ko démentir ya koloba keno bandeko bolanda audio na bie bo sentir keno eza eloko moko monter malobaka ba tie mutu et toyebi na mutu asalaki yango toyebi ye après balobi non eza eloko akopesa yango valeur te parce que eza mensonge na mensonge baolinga nde kosalir personnalité ya Bellevie. Et après, t'as la vérité oye kobima. Je trouve mieux peut-être que nos Bellevie n'a pas fait tiens moi bana kokisu kokende. Ceux qui va rater déjà na côté service traiteur. Et tika lisusu nini nzambe na bomoi. Nzambe na bomoi. Tolanda Bellevie apesa ki ombongo olokotele ba biloko nyonso pe ezalaki wana ya fête ba des choses ki omemela ye mama ya wapi okabila ngata difra na ete siko na olukana yo kosa makambo na komoni par rapport ya kwa yaya nga na chrétien nga na ngunza okomprendre nga bapopola nga na kombo drapela rouge elekaka soumet na okokosa jamais likambo na komba mutu na osala ngo te toana wedemande basomba ngo na réputation ya mosuni bomesana kokosela bato bamakambo bapesa bino bambongo ezamba na bino liboso mpe ya suka bobenganga bokwebisanga na kosa makambo ezamba na bino liboso mpe ya suka bokeba ezamba na bino liboso mpe ya suka naosala mosala na ngai olamba oyo natangela na classe. Et puis grâce à Dieu, n'a gagné un contrat ébélé grâce à Nzambé. Et puis je voyage pour ça. Si vous avez un problème dans mon tout, vous rendre compte, vous rendre compte, pour avoir un nenga kimia te ukabona pena mtu nenga kimia potiki pa vivre na nenga na ya gabia lubango déjà awa mtu asala chaîne na asama amna nenga na ya gabia lubango potiki mtu afana kimia yango place mutu moko kaka zanga ka tepo obikisa mutu toi la fille qui m'appelait oui mais était peut-être un artiste un comédien oui mais était peut-être dans un nani na mutu mwana de na cuisiner mwana deza mbanga liboso pe ya suka omoni basali pona kobomba trace batindi mwana mwasi nda benga ye mais le monsieur a travaillé à peine ndeko na biso siko tango travailler na ndeko na biso babebana atoloba babebana tolanda parce que c'est la téléphone moko des téléphones n'est enregistré. Oh, maman. Tout le monde coupe sa réputation
sali ni mutu na nzete okufa pe na nzete etika ozolanga mabe na ya mwasi te bandeko boyoki likambo garçon oyo nga nazo répéter yango garçon oyo ajouaka na groupe Simba. À part groupe Simba, il était aussi ami abandé ko travailler pena ndeko na biso na mobali o lelo akoma ko finga belle vie et babebana ya koki ko bimate abenga boete. Il doit utiliser peut-être mutu mususu keno benga kuna pona bomaka trace. Quel genre ya kimote mamabe? Quel genre ya kimote mamabe bandeko? Ata campagne yango ya déstabilisation. Bon déstabiliser mutu kasi atake no na ba histoire vraie. Là maintenant, batu o ba ina belle vie akolo bazwaka mikuwa parce que congolais azara na problème moko ata tozo sa ba analyse awa wa tozo sa ba émission pona ko démentir. Batu mususu ba beba déjà na esprit akolo ba keno belle vie ndenge azawa na zwaka mikuwa na ba feti et voilà. Audio oyo esunga. Je crois que ba onyo so bako ya après audio oyo na likambo na kombo a belle vie. Batu ba ondima isute. Parce que dernier cri yangoyo. Cri a suka yangoyo. Tangwalo c'est tolanda isusu na osalela ngai voice kofuta yo mbongo olobaki no mama belvi apesaki yo mbongo olokotela ye babiloko nyonso to ezalaki wana ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi aza natikala okabelanga ata difra na ete sikoyo naoluka na yo okosa makambo na komboni par rapport ya kwa yaya nga na chrétien nga na ngunza okomprendre nga bapopola nga na kombo drapela rouge elekaka soumet na okokosa jamais likambo na komba mutu na osala ngo te toa na wedemo te basomba yango na réputation yango soki bomesana kokosela bato bamakambo bapesa bino bambongo eza mbana bino liboso mpe ya suka bobenganga bokwebisa nga na kosa makambo eza mbana mpe liboso mpe ya suka bokeba eza mbana mpe liboso mpe ya suka naosala mosala na ngai olamba oyo natangela na classe. Et puis grâce à Dieu, on a gagné un contrat et grâce à Nzambé. Et puis je voyage pour ça. Je voyage pour ça. Siko mutu atanga classe na ye na musala na ye oyo. Bolingi bo bebisela ye kaka musala ya kosala audio moko. Et puis soki azaki garçon moko sagité. Omona mutu wa ye baka valeur a musala ye oyo garçon oyo. Audio moko soki asala kakeno akoti na ben wana pe asali elingeki ba retomber lingo zongile na musala na ye lingo kweya bato lingo besu baba na kubengi na musala na ye. Il a bien réfléchi akoloba keno musala nga ona voyager kanango audio moko wana bo senga na sala la bino wana na pesa bino wana et bongisa vie na nga mobimba te. Donc reste ya vie na nga na se oyo mongo bo solliciter ko pesa nga et bongisa vie na nga. C'est comme ça mutu a réfléchi ça kaka eza pasi na mutu moko bo ba pesa $20 OK ovandi na plateau moko boyo bandi ko bimisa ba biloko moko boy na munoko na yo po juste pour na $20 pour na $30 ata $40 ata $50 ata $100 ango toloba et bongisa vie na yo te. Ata tolobi pe ata $500 et bongisa vie na yo te. Peut-être au foot lango peut-être ata nani loyer no pour 2 mois et sili réputation muto bebisi quelque part pena yo moko na no pe que non bazio déjà élément dangereux. Est-ce que boko makala yango na lobaka toujours que non boko takana ba paramètres avant ya kosala batu mabe. Lorsque nazo ba paramètres ya eza koloba que non avant ça la mutu mabe réfléchir ya koloba que non tant non ça la mutu mabe retomber kozala nini parce que la parole de Dieu ezolinge loko wana te. Kaka liloba nzambe wana ezo esusu que non tout se paye ici bas mutu ozo récolter oya récolter ndako akosa oya semer pardon ndako récolter oyo ko semer ndeko sa nini ndoko récolter ce que boye bisanga parce que ningi nzabo moi mobalo ti akobimisa parce que ningi azolo babo azolo avec peine avec na mutema pasi atali réputation ya mutu atali musala na ye
Donc, ce qui dit ma kamusala na ya koloba keno, asala audio mo lingoza ya combien de minutes? Peut-être il y a 1 minute, peut-être il y a 30 secondes, 40 secondes ya koloba keno, bande kwe, nga naza service traiteur tel. Na suka wana siko, na mariage ya popine, Belvie ayaki, Belvie a pesa kinga mwa mike, a lobi keno na zwela ye peut-être ba déchet, ba miku etikalaka. Nyonso na po eza nini accomplissement ya audio na bango o babimisaki ya koloba keno Belvie akendaka na bafete azoka bamikuwa. Belvie aza na restaurant. Belvie aza na restaurant, elle pouvait akokipe koloba keno mikuwa nyonso etikala ba déchet nyonso etikala na restaurant nanga akoki ozwango. C'est là aussi namonaki keno bato baza na raisonnement te. Et puis soki olobi tokende musika mikuwa yango asalaka nango nini? Natika na ngape koyoka te keno ata batongo basalelaka bakisi bakendaka na bafete bakisi natika koyoka ngo te ezo mettre patience te na lisolo yango. Bandeko bo aimer bo partager. Le monsieur nazo répété aza ya groupe Simba, à part groupe Simba abane ko travailler na ndeko na biso oyo azo finga Belvie mikolo nyonso oyo alobi keno campagne de déstabilisation. Babeba na baza esute. Bandeko, bo partager émission na biso. Bo partager massivement ya koloba keno, bato ba yoka likambu o eza likambu nene. Nzambe asali na ngambo ya Belvie. Nzambe asali na ngambo ya Belvie ya koloba keno, baye ko démentir ou encore baye ko donc vérité ye ko yebana ya koloba keno, audio ebimaka wana ezalaka montage. Siko bango ba bimisi audio wana bayebi keno Belvie na ba fete ya kendaka. C'est-à-dire que non, et comme na minute au soki mariage moko eza Belvie ake, nga kutu na kolobaka Belvie continue ko kendeka na feti. Soki kolia te okolia na yo te. Parce que vous avez déjà na sentir non ba vérifier ka donc baza ba attaquer ba donc ba vérifier ko déjà. Bota la tabino niveau ya motema mabe ya mutu. Bota la niveau ya donc nazo bate boyebi ke non atata on osala émission oyo nazo lenga oh sala audio to kopé son mbongo loba Belvie apesa ki mbongo la grande famille tout est vanité na mokili oyo. Lelo kozala ozosimba $5,000, ozosimba $10,000. Soki nzambe alobi alongolo pema souffle de vie, okei na bambongo etikali. Je vous dis. Toyebaka ko bongisa, toyebaka ko vanda bien na sa moyoyo. Ce garçon alobi yango. Alobi yango pourquoi ko kene ko bebi sa réputation ya mutu na ba niveau wana. Nga Belvie atikala ko pesa ngata 10 francs na été. C'est pourquoi bo senga ngai eloko wana. Ces garçons se pouvaient aussi qu'on salango, à salango pe. Lobby Belvie pe aike ya kangisi ngai oyo. Non, tout solo l'appelle le quoi bato. Ngai oyo na ye pa na yo lobby que non na pesa ki mbongo. Na pesa ki mbongo place nini? Yo pour remettre ki ngai miku a air nini. Eza pe boloko. Oh lelo tozomona bato ebele ka nene na uti koloba awo. Ba artiste ebele bango na bakomi pe ko nguluma bakomi ko senga ba pardon. Ya kocha mabolongo na se mutu lokola yo okendo chele mabolongo na se osenge pardon. Wana na minitio na ba communicateur nyonso na ba communicatrice nyonso ya SB. Ba opesi peut-être ba $20. Aba no vanda wana ba binisie aba ndakolo ba bêtise. Pona kosa nini? Pona ko déstabiliser mutu. La grande famille toza awa. Mokile tambola abuiti. Maintenant sikoyo pour n'engager ceux qui Belvie ou encore bah sentir à Belvie bo porter ma cambo bo landela di cambo le baka Congo na biso eza pays moko fouti pays moko on dirait quand na lobaka pays moko ka ya ba problème esprit à forêt ndeza na mboka na biso wana mboka na il faut soit délivrance à forêt pour bato bazalo kwa ba nyama 10 jours au jour ka ba problème banyama na zamba babundaka sans problème ka boye ba lamuki ka po babandi na zamba c'est ça le Congo ma nzambe kaka kita na mboka wana parce que bakaya boye za baka moko boya koloba ke non l'été il faut ilandela
boyebi bato combien pe bariska na bavi na bakamo ko aboya keno oki opesi mutu ba poison ezotambola ndeni tomonaki prophète moko abimaki alobi keno ba moni poison moko na poison ba oni kotiela belle vie poison na mutuka et voilà siko soki mutu déjà azobenga mutu ya koloba keno yo ndoza na servi botala nanu niveau otali olobi mariage moko eza kuna nani oki kopatrouiller oyeba kaka keno service traiteur eza nani bandeko bo partager émission oyo ba service traiteur to dévoiler bango ya koloba keno bango oyebi keno na bangi c'est-à-dire que non na ba service traiteur ba occupé ko utiliser mutu moko siko parce que oyo eza kaka nzambe ya Belvin akota ki na kati na siko oyo aza na bon nzambe te service traiteur moko aza na bon nzambe te asali nini ateki po oyo abima nenga bimisi bo dévoiler aboya ki kopo na eza nani tokolobeza yete c'est l'esprit de Dieu en lui nde sali keno a dévoiler en obo siko soki azaki na bon nzambe na kati na yete ensandeni alinga ko s'emporter na makambo na ya na sali pe audio obenda bilili après rozandeni après kozala ndenge ni biso ba mama BBC oyo tokosuka wapi ya koloba keno audio ebimi déjà yende service traiteur yende alambaki kuna na fête ya popi yende alambaki c'est-à-dire que eza solo ba pesa ki mbongo Belvi apesi mbongo apesi mikuwa bongo tena bino bande ko bozola ndanga na mama BBC to ngai to vanda bushi beto bi nzambe nanga lokola nzambe atikali nzambe ya koloba keno diable akokika ko régner te nzambe pa yakaka kolakisa ki bokonzi na ye parce que yaza tout donc bango ba mibengi ba puissant mais nzambe na biso za le tout puissant ba mibengi ba roi mais nzambe na biso za le roi de roi ngana lobi keno le monsieur ici eza yete c'est l'esprit de Dieu nzambe ya Belvinda kotaki na kati ya mwa mobali oyo aboyi nga ko bapesa nga ata 10 francs te nga ko bapesi nga pe mbongo te na oke kosala audio ndenge nini na salir mutu réputation mutu basomba rango na wenze bande kosoyi ba bande kosomba réputation na wenze ba biso nyoso pe na bino bola nanga de tosomba pe ba réputation na wenze malheureusement bateka réputation te mais il y a de ces gens là na sa moi oyoyo baza doué penza na ko bebisa réputation ya bato aza na soki alobi asali réputation na yo abandeko elati yo nzoto siko po ebima ma ya nzambe kaka dites-moi soki ka moi mobali andimaki ke non nakota na kopo loko congolais pa zala mutu moko mayele ezalaka mukuse tozomona bango bazobima bazoyamba bango na ba plateau juste pour na combien pour na $30 juste pour na combien peut-être $20 ayani ako salir personnalité ya mutu na mutu wana pe asunga ye na mbongo bapesi $20 wana mutu wana asunga plus ya $20 o bapesi wana po ya ko salir regarde boyokana no bandeko ça fait très mal mutu ozovanda na kiti boye po na ko salir mutu peut-être pour na $30 $40 peut-être mutu wana pe ovanda na ye aliesa yo asunga yo na o ya sunga eleki na mbongo o bafuti po ya ko salir bandeko ça fait très mal bon partager lenga émission na osa l'émission na mutema na mawa na mutema nanga niveau ya mutema mabe ya bato le monsieur il a bien dit alobi non bon beba ni na mutu kende na kwena yo ye petika na kwena yo pourquoi okiuza na ye ba te neti nga mama BBC soki to beba ni na kangi yanga na keyi nzela no kutu pe na kolinga kutu atanda kutana na yo te parce que mutema yoki ata obeba nga pour ceux qui n'ont pas bande kolande la vie na yo to suite obebani na olande la vie na yo c'est-à-dire que non ngamo na okanga vie na nga il faut na se release c'est-à-dire que non il y a beaucoup de gens baso souffrir na monde d'artistes et comédiens Belvia salibino nini bobi makasi po ya ko loba iloko ngo Belvia sala bino ceux qui ont venu ba millions ceux qui ont combien azo devoir bino peut-être famille libota tokyo sala ta kanyota moto futa kasi bino comme ça botika pe mwana bato avanda kimia parce que ils ala kate supposons peut-être bosali pe ku ke no Belvi bolongole na sa moyi oyo bolongole na sa moyi oyo bokozwa nini ya Belvi no se yokoma ya bino je ne pense pas. Inspiration et qu'on s'est transféré par la bino, je ne pense pas. Moi, ndambu ya bomengo na ye, borozongo, je ne pense pas.
Bandeko, bokoma kana ba niveau ko réfléchir eloko wana te soko zolingo sala mutu mabe. Na sepeli ne eloko ne bonga na zalaka. Alobi bien, bobeba ni na mutu ok, pourquoi vous solande la vie na ye? Ezala batu musu bazala bongo azaki na mutu bokabon netinga. Nga soki ka na kaboni na yo et CDNON. Je peux peut-être na limbiso mais jamais na omoni on dirait na moni yote, on dirait na yebi na ka yote. Parce que ça va biloko mususu oki ozala na mutu bolia na ye bomela na ye mais aye ko beto bor moko boy vi na ngo bibolobi non ataba to landa ba enseignement to landa ba enseignement ebele ya mutu ovanda ki ne soki asala kisi o ya mutu bovanda na soki kala kisa o face mabe mama bendana limbisa ye musika décembre oyo bokobimaka abo yango tolobaki keno bato nyonso ya mabe ata bao bake kofukama wana eza kaka keno kozanga kibomoto. Ça c'est la méchanceté tina niveau oyo. Donc bolingaki accomplissement ya audio na bino wana audio bimaka awa bondimaka te bomoni na fete ya puti ya nani ya popi service traiteur ye wana bolingi bobebisa pe image ya service traiteur a bato bino bato wana ba utilisaka bino bo se rendre compte pe ya ba vie na bino tango bazwa ko utiliser bino botala pe risque non ya vie na yo bo resonaka te bomoni les messieurs atali musala na ye atali mongo oya bimisa po tanga musala oyo lelo zo faire voyageaka apesi valeur na musala na ye atali bapasi ya bambongo oyo afutaki po akomo ya za lelo musala na ye zo faire voyager se ye mais ndoki moko boye aye po ayebise keno boye yango omonaka bato ebele omoni boye atanga botoloba kaka keno boye aza na eloko mpe asala baretombe nde esali keno ase retrouve na coin moko boye azosouffrir. Ce monsieur mpe soki asalaka yango mosala na ye réputation ya service traiteur na eke déjà mabe wana ekozala nani ya koyeba lisusu te keno eza eloko asalaki wana mayele koya kozonga ye na nsima le temps aya kobongisa déjà trop tard mosala na ebebi. Yango monaka nzambe deja soki asatie grâce na kati na yo eke ye ozangi kobatela grâce wana soki grâce wana ekei po ezonga bandeko okonguluma na se. Ce que je vous dis bandeko eza ya solo nzambe atiaka grâce na kati ya mutu soki obateli grâce wana te lorsque grâce wana ekobimeke po ezonga okanga bato bandoki. Alors moi mobali oyo nzambe na ye kaka atali musala na ye atali classe atanga atali kengo musala ndo na voyage sakanga noki osala audio oyo bapeseli nga mongo te combien pe bolingi bopesa bomoni niveau na kozonga liso moni matière oyo je vais travailler avec parce que nazozwa bainspiration kande na osala inspiration ezokita na oteya bino awa na oteya bino oyo na oteya bino omoni matière oyo na oteya bato. Les messieurs oyoko aninga perdre grâce aux ezaki na kati na ye soki asalaka audio wana aninga perdre grâce aux azanango ya musala na ye baso benga alobi très bien je suis connu babengaka nga na busy na musala na nga o na voyager pe ka na musala na nga o siko moi audio moko ya 30 secondes soki azaki na sagesse te intelligence te bonzambe pe na kati na ye te asali audio wana retomber liko zongeli nde na musala na ye. Yango na ucho yebisa bino ke non nzamba atiaka grâce na kati ya mutu yeba kobatela grâce wana soki o perdre kaka grâce wana bandeko boyeba nzambe te wana te soki akomaka lolendo grâce na soki eke esili ekozala lisusu basacrifice na basacrifice tolobaka bien ke no aza nzambe na mawa oui aza nzambe na mawa mais tant que atie déjà grâce na kati na ye na kati na yo yo boude grâce wana yo nani oyebi combien bazoluka grâce wana yo ozwi yango lingi osala yango mpe lolendo osabote grâce wana ekei siko po ezonga okangi bandoki okangi bakamarade donc ozala ennemi ya bato nyonso okomi mona bato nyonso bandoki matière oyo na koteya bino awawa mpona kimutema mabe siko lorsque ozosala bongo yokani soki ozwa nini après avoir kobebisa réputation ya mutu
Ils ont passé, hein? La grande famille, ils ont passé. C'est monsieur Akenda pe na Dubaï nana. Nande kona biso wana. Akenda pe na Dubaï. Mais oya benga ki ye eza mwa mwasi. Donc pour dire que non, mutu wana za na kopo wana, ya ko mibimisa boete akotinda nde. Mascarage, nde bongo ezalaka. Nde bongo ezalaka. Parce que tu yebi déjà que non, parce que non, campagne de déstabilisation. Ce qu'on a campagne de déstabilisation, boye la batou, ba makambo moko o eza na sens ou encore o eza pe ya solo. Mais ce qui est za lokuta, toza na bino awa. Toza na bino awa. Grâce au eza na kati ya Belleville, nzamba mu ayebi yango. À travers grâce au eza na kati ya Belleville, nde kota ki pa moi mobali o ya kolobaki non détruire ndeko na ngate. Il a bien répondu. Ngalinga bato mayele. Mutu garçon a répondu kitoko. Atali ko mataka ko kitaka ko kende classe. Pour un diplôme so zo nini yango ya makamuna ko lamba. Bino boya ko simbise touche. On dirait bandoki bo bimise na nzela na ya grâce. Bo chai na malédiction moko boy. Pour na audio moko ya 10 minutes, ce qui a 3 secondes, ce qui a 30 secondes na oyeba po bo salir mutu. Mutu oyo azo sunga population. Mutu oyo azana campagne na azo futa bato. Belleville oyo eza ao futa bango. Bazo se retrouver pe na ba famille na bango. Tango bozo salir mutu aboy. Ou encore les lobo olinga bobo longolé na sa moyo oyo. Boyebi bato combien ba ko souffrir. Oyo babandaki ata ko zwa mwa lipa na sima Belleville. Boyebi. C'est malheureux hein. C'est vraiment malheureux. Bobongo la mitema na bino. Bobebani na mutu sala makambo no kuna tika mutu wana. Soki aza mabe aza ndoki, eza na bato bakolinge na mabe na ina kindoki na ye. C'est tout, un point très. Bozo sanga ko évoluer, boza plus limité parce que boza na nini, boza na inspiration ka ki mutema mabe. C'est quoi votre problème au juste? Bande ko na ozonga lishibo aimer bo partager. Ba bon après-midi. Bisous.